Merci beaucoup balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o ba mesana kolanda chaîne na bangoni na ebisa kabino chaîne na Libération on a kobenga yango Maswa Noa soki o s'abonner na Océan du Congo te okokota na Maswa Noa te baye o ba boya ki kokota na Maswa Noa sort na bango ezaki ndenge nini eza lokola Océan du Congo soki o boyi kokota na Océan du Congo soki o boyi ko s'abonner na chaîne na Libération okozwa ba information ya kitoko boye wapi okoyoka maye oza koleka na République démocratique du Congo wapi okoyoka maye oza koleka na monde entier wapi po yoka ba information ya mboka po yoka ba information ya monde entier il faut s'abonner au Océan du Congo. Océan du Congo est chaîne de libération. Océan du Congo est chaîne qui t'a sur le terrain. Océan du Congo est chaîne où le baka ba vérité ba imboka to lo wana distraction. Ebi ke boko tuna mosakolo kenda wapi mosakolo tomona okala tomoni su mosakolo azongi na yebisa kabino soki bomoni mosakolo ya bungi seki akoti zamba soki bomoni mosakolo ya bungi seki akoti mai akei kokende kokundola kobimisa onyo se bomana. Merci na ba imboka, merci na ba peuple congolais, merci na ba ndekolanga o bozali bana o boko benga mosakoli. Merci na bapel na bino. Merci pe na bino bato boza ko fortifier na ba conseil, na ba prière, na makambo ndenge na ndenge. Nzambe apambola bino. Et merci na papa na ngai. Na plus 33. Malgré tout. Oboya kana tanga kombo, mais na kotanga ka kombo na mikolo ezali koya. Po ko soutenir ngai. Ozo pesa nga courage. Kosa condition na kotala yo koloba. Oko pesa nga posa na sala pembeni na yo. Soki na kotala yo koloba, na kolela. Na lobi mwana moke akoloba makambo mboka. Kasi tokosala nini papa to bona biso kokende na distraction na makambo masanga na makambo ezanga tina na makambo ndenge na ndenge tolobi tokolendisa baimboka pona mai oyo État de République démocratique du Congo. Merci na yope mama na plus 33 kaka o pesa liko benga mikolo bele to mona ni to benga ni te mosakoli na bino yoyo abunga ki muke akota ki na se amai po ke ndoko pindola oyo batamaki po ke ndoko pindola o nyoso bandoki ya République démocratique du Congo babombaki mosakoli ake mpona kopikola ngo na émission na bino ya kitoko tolobela mboka Congo émission ya caractère moko politique soki ozala poso oloba makambo ya République démocratique du Congo yaka awa na émission tolobela mboka Congo soki wana posa tobeta lisolo ya bato bakosala mabe na République démocratique du Congo yaka awa na émission tolobela mboka Congo tolobaka bavie ya bato te nde na lobera na yebisaka bino totongaka mpe moto te totukaka mpe moto te kasi olobaka kaka bavérité po titre ya émission na biso kashe ya émission na biso ezali tolobela mboka Congo awa nde tolobelaka makambo ya Congo soki okosala mabe tokoloba ngo awa na émission tolobela mboka Congo soki mpe okosala malamu tokokumisa mpe awa na émission tolobela mboka Congo émission tolobela mboka Congo eza pour te eza contre te ekolobela makambo etali République démocratique du Congo. Merci la bino mosakoli la bino yoyo na biki mikole bele boko tenga boko mituna mosakoli kena wat mosakoli abunga te mosakoli sali akota kini na se amai pour que le koluke la bino maimanso o batama maimanso ezoleka na République démocratique du Congo. Merci la bino oyo bolinga ka mosakoli o pe ko na posa o benga mosakoli na plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 benga mosakoli soki ozwinga na ligne te otikeli na voice ntango na koya na koregion doye na voice oyo kotikela ngai bosunga mwana na bino oyo akopesa message oyo aboyi kokende na distraction oyo baninga bakokende kasi ya koti makambo ya mboka bajeune bapeuple congolais papa na nga mama na nga o boa libanda to boa na kati bo soutenir mwana bino yoyo abo na pusa mosakoli mwana akosakola pona ekolo Congo mwana akosakola pona ba camion ba ko ba République démocratique du Congo mwana akosakola pona bato ba ko samba be la République démocratique du Congo yoyo kabo na pusa. Merci beaucoup ba économique ko loto ko sima maimo ebele ozo le kana mboka la République démocratique du Congo e ko pesa passe et pour ça là vraiment passi ya passi tant to komona to komi pembeni ya kokenya na maponami tant to komona bakamba République démocratique du Congo
bazokende kotia bacandidature na bango kotoa makambo mosusu ekobima ekondonga na République démocratique du Congo. Peuple congolais tolongwa na distraction. Peuple congolais totelema mpona mboka na biso. Tomonaki bino mikolo euti ekoleka samedi passé otelemaki mpona kokende kosoutenir équipe nationale Léopard. Mpona nini? Po eza équipe ya mboka. Eza mpe ndenge moko totelema mpona makambo etele République démocratique du Congo. Pourquoi tokobeta kaka na makambo etele République démocratique du Congo? Mpona nini na makambo etele République démocratique du Congo tokopesa yango Mukongo? Bino bato boali bana to boala kati. Toana mboka moko, toana mboka etoni richesse, toana mboka etoni nkita, toana mboka etoni makambo ndenge na ndenge. Mais toko yeba teke toana mboka etoni nkita. One balobaka wolo na kingwa moto liboma ayebe importance na ngote. Bolimbisa ngaso na lobi po biso ba congolais, tozoye ba valeur ya mboka toana ngote. Po biso ba congolais, tozoye ba kitaro totoni na République démocratique. Tant to omona mondela atinga bika na République démocratique du Congo. Et qu'on a que tout ça moko moko tout ça riche mais biso moko peuple moko lokola batia biso kitendi na miso na makambo ezanga tina tala biso bato liboso to kobima mais pona makambo telle République démocratique du Congo to kopesa ngo mokongo eza pas si peuple congolais eza pas si peuple congolais poto telema poto bunda pona mboka na biso mais kasi biso to lingi to telema te biso to lingi distraction koto pe kondungana to vandi bato ki biso ba warrior biso ba gaulois ndeti bokolo alobi na bete ya bilo liso bande kolonga fana kota na makambo itali politique ya République démocratique du Congo mokolo ya lobby na koleka na nzela bitumba kita mais problème ni nsusu eza tellement moi na bilo kabu na pusa musakoli yazalaka musakoli na kela pousse le pembeni na bina yo bananu o na komona ba jeune ngambe boye ba kobunda problème eza ni na pousse la pembeni yo kabu o ba golwa na ba warrior ba golwa na ba warrior ni o ba to afali na ba to afiri engambe ya libali bako bunda boye bako zoka na bapota boye pona bato afere na bato afali tala peuple congolais azotambola na ignorance tala peuple congolais akotambola na makambo ezanga ntina ole peuple otelema bunda ole peuple obunda mpona mboka me yo ozobunda nga warrior nga gaulois estce ntango eza te ya kobunda nga gaulois nga warrior toboite musique congolaise et moko pe bozala kozala problème et kosengo yo rappel musique Fally Ipupa ayebaka musique na kitoko Frère Gola abetaka pe musique na kitoko mais na ta oyo moko za na occupation na ta oyo moko ya kotamba mabe pourquoi biso tomi pesi tomi continue kata distraction boye peuple congolais ndeko na ngai pesi obo na balobaka o pesi mbwa boyi bitumba pour YouTube et ça va norme na ngwa boyaka kotia ba vidéo musu mais la kisi bino ba poto batu baka tala peuple congolais to tamo na ignorance to mona mboka mususu na Afrique ba tele ni pour makambo ya politique to mona mboka mususu eko na biso batu batongisa bango batu ba donc un clic ya batu mo ba kangela bango penanzela pour nani ba warrior na ba gaulois dans mozoki pota wana est-ce que Fally Ipupa koya to faire gola koya pour apesa mbongo sote pour bunda pona mboka mais yozo bunda pona makambo ezanga tina peuple congolais tolonga na ignorance peuple congolais tolonga na makambo ezanga tina yo bunda pona faire yo bunda pona Fally na faire tango bazolia mbongo ye congolais bazoya kotikelo combien ono bunda pona mboka tala ba peuple congolais ba uti ko kufa ba uti ko marcher na Goma tane bakuni bandeko na biso ekopesa pasi esali pasi mingi peuple congolais baokunde lokola nyama peuple congolais baokunde lokola mbwa babomi bayekaka babwaki na libulu basipi mabele silence bon marché mpo nango te bobundi mpo nango te mais mpo na makambo ezanga ntina ya Frère na Fally bino bato ya liboso ya kobunda mpo na makambo ezanga ntina ya Fally na Frère bino bato ya liboso bokokata na bapota minene na nzoto peuple congolais oyo peuple alolenge dino lobi kulutu boketwa yambo quelle sorte ya peuple oyo alolenge nini peuple oyo bateya ye ndenge nini peuple oyo balamusa ye ndenge nini
peuple congolais toi moi aussi comme na habité baboka molimo ba peuple congolais na mal nini baboka molimo ba peuple congolais na ibulu nini batsama kanisa peuple congolais côté nini po mabe pa peuple congolais alobaka te peuple congolais amoni mabe alobaka na ye te peuple congolais amoni mabe alovanikaka badroit te tout est komona dollar ekiti biso tosepeli dollar ekiti nayebisa bino dollar lelo ekomi na combien ekomata kaka se ekomata ekomataka na minute dollar ekomi na 25 20500 bito 25000 dollar na minute ekomi na 25000 peuple congolais to marché te mpona 25000 ya dollar ekomi to marché te silence mais mpona makambo ba warrior mpona makambo ba gaulois bwa makasi ya kobima mpo bobunda likambo kobima kutu mpo to marché nde yango wana likambo kobima kutu mpo to revendike badroit yango wana dollar emati oprometaki biso dollar ekiti oui mais lelo dollar ekomi na 25000 likambo kobima mpo marché yango wana biso silence toko marché mpona ngodi mais mpona makambo ezanga ntina ya ba warrior na ba gaulois tala biso bato liboso moto andimi akata moninga na ye pota mpo yaza warrior moto andimi akata moninga na ye pota mpo yazali gaulois eloko nini so ebimi na kongo kombo bagaulois to bawarrior eloko nini ese nga kolo bima nano bakenga na warrior to gaulois fe bapesa yanga nini to fali apesa yanga nini olela bunda mpo na mboka na ngai nayebi ke so nabuni mpo na mboka na kozwa lifuta so nabuni mpo na mboka lobi na kozwa bénéfice ntango mboka na ngai ebunda mai ntango na wabunda mpo na makambo ezanga ntina naboyi te nakotre fali pupa te nakotre fe rekola te nalingaka bango mibale na misiki babetaka mai na ntango mboka ya mabe nakoki kokota na buzoba wana te nakoki kokota na makambo oteke ezanga ntina te babetaka misiki na bango kitoko toyokaka yango yango mpe nakozala na problème nakotisa nzembo ya fali pupa amede eko mpe nakozala na problème natie mpe mbongo nzembo afere ebola marathon nayokaka yango mais sikoyo nde na ntango nakoki koyoka banzembo wana te mpo ntango nakomona bakokunda bandeko na ngai baforce commune bandeko bakufi ebele na este ya bandeko na ngai nayebi to so botalaka bavideo wana mpo na nini mpo babimi barevandike bato yango so bachanzaka bato bazwi na bandeko na biso baa na gomba baye na bango na kini biso bato ya kinia tokefaa nao na gomba mais tomona ndenge kongo kozwa libération na mbala moko mpo bakino tozala badise kuli makambo ezanga ntina makambo ezanga tatala biso mobima na balabala biso oyo mais mpona makambo ata république démocratique du congo toro tolobaka te mpona makambo ata république démocratique du congo tokokaka kobima te tozokoka revendike badroit te lipe mati silence dollar emati silence lotiniki ezala ezala te silence okokufa nzala silence misala na kongo eza te silence mais mpona makambo ezanga ntina tala bino kobima liboso ngai warrior ngai gaulois ngai warrior ngai gaulois peuple congolais peuple nalobaka eloko na bi tosanga nyonso me tosanga mboka oyo te boyebi na bamboka nyonso tokendaka peuple congolais ane elokwa moto moko bamonaka ye nyama bongo so tozangi mboka na biso tokokende wapi soki tozangi république démocratique du congo tokokende wapi totelema tobunda tozwa exemple bamboka mosusu nde batelemi babundi eske bango bakobunda bongo baa na 4 maboko baa na 4 makolo baa na 2 maboko 2 makolo kwa biso kaka me bazwi conscience balobi tobundela mboka na biso na congo silence tokobunda te biso na kongo kaka makambo esanga ntina peuple congolais oyo ezali message ya mosakoli ya kopesa bino totelema tobundela mboka tolinga république démocratique du congo na bino bato bowana na libanda na bino bato bowana na kati tosangana tozala liboke totika badivision ntango tokoyoka bamakambo ya boye ntango tokomona makambo ya boye tolai tolamuki likambo mosusu ebimi touti akomona awa bazosambisa bato na makambo bakinapi makambo barin oyo bato bakufi ebele oyo baparent ebele batiki bamabota na bango oyo bamama ebele batiki bamabota na bango oyo babana ebele mpe batiki baparent na bango likambo ya bakinapino ya kobomaka bato touti akomona prosi euti akoleka awa basambisaki bango mais biso nyonso tozalaki
to sepela ki na procès eleka ki wana te pona nini to bi ba kati procès oyo na lolenge moko ya bien te il faut batika bango basamba penda bien to yeba nani aza sima likambo oyo nani utilisaka bango nani atindaka bango po basalaka ba makambo oyo tomoni ka procès mbamoko bu procès katani procès sili oyo batindi bango bake makala oyo me bake makala procès bato basambi bete foto yeba ntango balongolaka bato bayana bakendaka nango wapi poto okolobaki babiki bare wana ebimaka ekendaka libanda ntango ebimaka ekendaka libanda elekaka na nzela nini nyonso wana foto yeba posa procès fo ntango bakosambisa bato foto yeba me tomona procès ekatana kaka bu etolala tolamuka toyoka moko na kati ya babomi na kombo ya soki brickball soki brickball oyo video na eza kocircule mikolo oyo asali video alobi vérité ndeko glaso to aliloba moko telanga explication ya ndeko wana brickball bongo tozonga ngayata pour la première fois vanda bandondima makambo nyonso ke nasalaki yango mutu nyonso akowangana peut-être soki bomonaki ere mosusu na bandaki kondima makambo bongo ezalaki juste mpo baproposaki ngai na bakonzi kaka ya mboka oyo nde baproposaki ngai donc vérité ya oloba eza mpenza ebele me na oloba mingi te na osenga mpena bopartage video oyo soki osenga ekóma même epai ya chef de l'état ekóma po comprendre ke azotravaille na bato ebele oyo baza baaventurier ngai nakoki kowangana te naza mpenza voleur sele yo ndenge ayaki wana sele yo aza mpenza plaignant na ngai na reconnaître que oui nakota na ndako ya sele yo mpe naza capable ya kobanda otangela bino meme na bato mosusu nakota na bandako na bango mpe baza bakondime bayebi te naza prêt nakoki owangana te mais makambo oyo bakangeli biso makambo ya kidnapping makambo wana bavrai bato oyo basalaka makambo wana baza libanda mpe nga na propose na leta ke naza capable ya kopesa bango babandi ya bato wana mais si basalaki makambo mbangu ke bakata audience mbala moko sans que to poursuivre baoyo batikala libanda na sir population bomonaka mambo na tv me boyebi te pourkui esalama ya bongo donc bakonzi ebele baza na nsima ya makambo wana ngai babenga ngai epa mokonzi moko ya la polisi ya mboka na biso nazobanga kotanga komona siko po place naza na prison naza place moko naza menacé oyo nakolala mpe boye nalamuki naza te donc naza na prison lokola prisonnier nyonso te malgré ke nde bakanganga awa bakangaki ngai na ni épreuve mais toza na bato oyo baza na prison oyo bakanga bango bakangi ebembe eza sur place na se ye moto akoti oboma ye mais aza na prison azotambola lokola prisonnier nyonso azosibir peine na ye mais ngai naa lokola na double cachot naa na prison naa so na prison mosusu naa na accès même ya telefone te nyonso to wana bazobanga mpo bebi ke na koloba bavérité et puis preuve en appui na kolakisa bino baenregistrement ya baappel ndenge nasololaka na bakonzi ya mboka ka nde naza na prison awa na nde bazofortifie ngai ke nalobele oyo te nazala calme bango mo bazogere makambo mpo soki nalobi bavérité wana ekolukela bango baproblème nga baproposa ngai na mokonzi moko ya la polise aproposa ngai tokutana na ye na biro na ye wana nakoti obima prison naosalela oyo te aproposa ngai makambo oyo nayebisi bino wana ke nakomotambola na ba-JP wana aza criminel mais armé mais asalaka baenlèvement enlèvement esalamaka na basorte ebele nde omonaka na bandeko explike na audience bango enlèvement oyo bango nazalaki surpris nga nayebi ke enlèvement bato basalaka yango soki bozwi motu bozwi biloko epuis bolibere ye akei mais nga nazala surpris okamwana tamboli na bango première fois tellement nga nautaki kobima pozo nayaki nao na telefone te telefone tozwi bapesi nga telefone yango mbongo bapesi ngai me mutu bazokitisa ye kaka te bazolibere ye kaka te babenga général Kasongo ti tokutani na général Kasongo basola na général Kasongo mutu wana bakitisa ye le reste nga nayeba asu te nde tokendanga batikanga lobi nango su tobandeli meme mana moni yango oyo eza na sens te oyo kopa ndenge tozosala boye bato yango totikaka bango te nakima na mona na asu na bango te nazala surpris bayokanga ngai
bakangi ngai ngana bi bokanga ndeni bino bopropose ngelo ngana boyi bokanga ngai ndenge nini na bandi osala neti koganga nde bayebisanga ke zala calme oyebi nde tosalaka makambo yo ozali ya moko na biso donc jamais tokoki olivre yo que ça soit les problèmes ndenge eza boye yeba yango ke na minute oyo président bapropose ye biso ke il faut tokanga bato ya baenlèvement mais il y a déjà faire partir d'une équipe à JP donc jamais tu vois comment tu quand ils ont le droit de ici et là où ils ont ça les abonnés puis c'est biso Isaac na entourage naie tous ont besoin d'un bâtiment où ils ont un bande mort boy ba mona ke non on a bato ba enlèvement yondo zana yo ko banga te yondi mata batongo bazo wangana yondi mana yo kaka ke boza ba kidnapper biso toyebi to gérer mbongo ezozwama na kati ya mbongo wana yo kozana 50 000 et puis tozofaire voyager yo ozasu bino moko bolandi video wana nani eloko akomante te bino moko bolandi video wana président de la république yango balobaka bapeuple congolais ta mosusu wana mposa kosala malamu na république démocratique du congo mais bato babimiso mabe entourage ceinture na yo bobenga biki bwana botuna ye aloba bavérité alobi bavérité bobenga ye botuna ye loba bavérité banani bazalaki nsima ya likambo oyo banani babandaki kotinda bino banani babandaki koutilize bino président de la république benga mwana wana ayebiso bavérité alobi bien entourage ya président de la république eza bien te yango moto ezobimise mabe epai ya bacongolais benga bango benga mwana wana botuna ye bobenga mwana wana bosamisa ye botia na protection malamu andimi wi nazalaki moyibi nabandaka koyiba wi selo aza plena na nga akosa te makambo aloba nakotela sele yo me makambo akoboma bato bautilisanga epai ya général wana nani oyo autilize ye po atinda ye asala makambo ya kobombaka bato olongolaka bato bare balobi vérité oyo ekomeli bango bino moko bomoni sabotage esalami place oyo bango bazalaka na makala bapandi biloko na bango babiloko na bango akolia telefone oyo bapesaki ye oyo bayebisaki eke tosololaka na yo bapandi excuse moi elimisaka baboteli ye telefone wana tala lolenge république démocratique du congo dezotelema ntango tomoni mpo bavideo oyo toyebi ke ntangomi na batelefone na bato ebele mais sikoyo peuple congolais ntango omoni video oyo eloko nini okoki kosala tobima na balabala to marché président fo abenga mwana wana bazongisa procès ya bakinaper oyo batuna bango batuna ye lobela biso vérité banani babandaki koutilize bino mpona tiaka video moko na émission uteya koleka honorable ya Delis Esanga alobaka alobi toki assemblée nationale bazolinga batia lwa moko balobake il faut toluka tobanda kolunga soki barien totekaka mbala moko bakambo ngo yango erenie président po benga mona oyo entourage ya président baza mabe alobi bien entourage na yo président benga mona oyo ofandisa ye bosolola otuna ye ayebisa yo tozokende vers d'élection ekozala moko mpe ekoyede yo ekozala mpe moko ekozala eloko ntango soka te nafandaka pembe na bato mabe tetikake nalongola bato oyo bakomonisanga mabe ntango mosusu ozala mposa kosala mpona république démocratique du congo ntango mosusu ozala makanisi ya malamu ya kosala mpona république démocratique du congo ntango makambo ya mike mike ezosalaba nde ezomonisa mabe epai ya peuple mpo toyebi ke oza moto oza na misu mine te misu 4 te 5 te oza na misu mibale ezotala kaka boye ntango mosusu oyebi natala mpona makambo etali este natala mpona makambo esali boye nasala mpona makambo esali boye mpona makambo ya mosusu moya ya kosala yango eza te mais bato baza tout autour na yo nde baza bato bazoyede yo te bato baza tout autour na yo nde bakosala mabe alors mabe wana ezozongela directement epai na yo bato bakotokwake yo moto okosala bato mabe mais yo bato oza nango mabe te eza lokola mwana na kati ya ndako akobima libanda bo asali bosoba papa ntango mosusu apesaka ye conseil makambo mosusu papa ntango mosusu ayedaka ye papa ntango mosusu apesaka ye plutôt éducation ya ndenge mosusu mais retour ezongaka ni papa wana aza mabe papa wana ayedika mwana na ye te papa wana asalaka mabe mais papa wana aza na makanisi ya malamu papa wana aza na éducation ya malamu ya koedike mwana eza lokola président de la république yo oza mabe te yo kosala mosala malamu kasi entourage ya bato oyo boyoki big bana alobi vérité bigi bona bombi te alobi bato baza nsima ya likambo oyo
bato bandeke kotinda bango bazali bayokanaki na bango sikoyo ntango toyoki video oyo eloko nini tokoki kosala biso bakongole il faut totelema to marché po etambomi na batelefone ya bato eza na bavideo na batelefone ya bato mais peuple congolais silence peuple congolais komone akobundela makambo ezanga ntina peuple congolais komone akobundela makambo bawarrior biso bawarrior biso bagaulois biso baboye est ce que eza te akobundela makambo bawarrior na bagaulois ntango ozomona makambo ya boye est ce que ntango eza te akobundela makambo bawarrior na bagaulois likambo fo epeso pasi likambo fo etala boye te tobungisa bandeko na biso toperda bandeko na biso bakufa mpona makambo bakinapine oyo tomoni ndeko na biso abimi alobi totelema tose souleve peuple congolais tobunda tozwa exemple bamboka mosusu nde batelemi babundi biso na kongo tozokokokobunda te biso na kongo distraction na distraction peuple congolais distraction na distraction peuple basukola biso na mai ya mungwa basukola biso na mai ya sukali mpo totelema to basala biso nini peuple congolais tolinga république démocratique du Congo peuple congolais tolongwa na distraction peuple congolais tolongwa na makambo ezanga ntina peuple congolais totelema peuple congolais torevendike badroit na biso pourquoi tokomi yeba oyo toza te mpo ni toyeba role na biso te biso tolingaka tokotala badistraction makambo ezanga ntina nakomi kokendanga na suka ndeko gloso toali liloba moko telanga video ya bandeko na biso ya bene ndenge bakosepela mpo na mosala basoda na bango bakosala kasi biso basoda na république démocratique du Congo bayini na biso Congo bisa sojeno arandi Lai ini ko sabba irsoje dulabo merci beaucoup pour la vidéo wana bongo ezali na bene bomoni bandeko na biso ya bene même moral na basoldat na bango même moral akosepela basoldat na bango bazotambola mais biso wana Congo peuple congolais akoma morini ya basoldat biso wana Congo basoldat bakoma komaltraiter ba peuple congolais mais tant baninga na bene basoldat bazoleka bango maboko peuple congolais totelema peuple congolais tolamuka peuple congolais tolongwa na distraction makambo ezanga ntina ngai moto akingani ngai moto asongolo ngai moto apakala est ce que pakala wana yaba otikelo biloko na ndako est ce que songolo yaba opesa mbongo sobali plutôt sobeli te trop c'est trop toyaka otika moto te na mokili biso tutu wana posa tozwa biso tutu wana posa toviva bomengo ya Congo biso tutu wana posa tolia mbongo ya Congo plutôt nani yaka otika nani totangi ba classe pourquoi pas lobi pe kabwe l'homme puissant mosakoli boki pe ke kabwe l'homme puissant mosakoli akomi pe mutu kingani la République démocratique du Congo pour la nité kaka bango cette fois-ci peuple a telemi cette fois-ci peuple to telema cette fois-ci yo moto za moyina Congo cette fois-ci yo moto za mungunu ya Congo tokoyeba yo ondenga bayemba atokati mokili atokati maseke tokoyeba kaka na bezaleli bolinga ba peuple congolais boza na posa ya peuple te tant que tokokena posa maponami te bobatela biso na biloko na biso bobatela peuple azala na sécurité ya molamu bosunga peuple alia peuple akolia bien te peuple akosouffrir tolinga mboka na biso merci beaucoup bima topesa kinga litoi ya kolanda nga na émission lelo ezalaki bongo ya bino kabwela opisa mosakoli mwana oyo soki bomoni ya bongi muke akendaka nde kolukela bino bainformation na source ndenge nayaki kobimisa likambo oyo président de la république nayebi ke bolandaka bachaîne oyo bolanda mwana mobali wana eloko alobi entourage na yo tolingi mpe azala na sécurité ya malamu
po ebimisi na biso ba vérité banani nde bazalaki nsima ya likambo oyo po yo kosala mosala malamu entourage ekobebisa yo kosala mosala malamu entourage ekobebisa yango ezosalaki bapeple kamota mosusu bazomona présent ozosala eloko te présent ozosala boye te boluka mwana mobali wana asamba abandela kosamba ata bokobomba ngo bokotiango en coulisse mais kasi asamba aloba nde vérité toyeba banani oyo basalaki babomo ya bapeple congolais ebunga ekende ebele po bato bakufi ebele na makambo ya bakinapine oyo bato babungisi bamomo oyo na bango ebele epuis alobi bien basili te bato oyo bakango eza bango te bakola bakomba ya libanda alors bakola bakomba nde banani oyo batikali libanda il faut toyeba bango nde basibir merci beaucoup bino tozwaki occasion ya kolanda mwana bino leki na bino ndeko na bino kabola pousse na musakoli ola kozala na posa contacter nga na plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 benga kabola pousse musakoli yo moto za na posa pe osunga leki to mwana na yo obenga kana numéro wana soki omoni ozunga ligne otikela nga voice na koya ko rejoindre yo na voice wana otikela ta voice to komi kabu ya musakoli naza na besoin na yo na tikeli yo voice na benga na zuyo te sala nga simbu na kusala aussi yo be moto za na ba information pour la République démocratique du Congo obengi